DBG Bilao, le 12 avril. Le 12 avril, au lobby du DBG. C'est ça l'événement, nous avons eu un petit frère. Tout ça, là, les gens comme moi qui toquent. Bolingo ezali koyoka ezali initiative bozui dès que la gagne ya kitoko donc passer na bamongoi tane tingai dès que la propre ya makasi gigale bila ya propre na yo pour asimba Canada simi Londres simi Paris yo moko yebi tala kaka to passer na bango nyonso to ça eloko to ça la ini et ça la propre maman la biso pas maman à Gabriel to passer là et pas ya biso botte code to passer là peut être au monde du kuni to passer là bango ba we yo ça ya leba to passer là bango ya to ça eloko et vous allez gratuit leba boye belé ngai ya na bino ngai noko na bino ngai leki na bino belge bilao na sengo ya ebele to ça les loka kitoko vraiment petit na kimbudi nzamba pa molo petit na ba idée na ngawana Olivier Bila Tigana no